Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Nzamba bongi na lokumu, nzamba bongi na lokumu, nzamba bongi na loyembo, nzamba bongi na loyembo. Eske bokumisaka ye, tobo mikumisaka o, eske boyembelaka ye, tobo miyembelaka o. Nzamba bongi na lokumu, nzamba bongi na lokumu, nzamba bongi na loyembo, nzamba bongi na loyembo. Eske bakumisaka Saka ye, toba mikumisaka o, eske bayembelaka ye, toba miyembelaka o. Bien-aimé dans le Seigneur, libota na Nzambe bato yesu akufela bandeko ya biso. Bien-aimé Nzambe apambola bino bisika no subino bozwami au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, bomoni ba photo. Bien-aimé yoka teme na biso, bien-aimé oyo papa pesi biso to partager pour na mokolo lelo. Bien-aimé dans le Seigneur, à savoir la révélation des chantres. La révélation des chantres. Bien-aimé, nini papa linga biso na kati révélation ya ba chantre. Nini papa lingi to yeba. Yango bien-aimé na moni na bondela. Yango te to pasola makomi au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, papa, na pamboli kombo na yo, na singyo merci mingi, na tem kitoko pesi biso na révélation, sur la révélation, papa, ya ba chantre. Ongo bisa biso nini, papa, ongo te ya biso nini, papa. Ya wana tiki moma kitoko na maboko, non zambe, o te ya bano ya yo, papa. O baza na ignorance, balongwa na ignorance. O baza ba mort spirituel, papa, bazwa vie. Ba sekwa balongwa na kati ya kufa. Balongwa na kati ya ba bima na kati ya tombo, papa. On a tiki mama qui toko na maboko no papa, que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Bien-aimé, Uzanade c'est bien. Awa, pembe na pembe. Vérité de veri. Révélation de reva. Pona bato yesu akufela. Bien-aimé, Uzana bala ba yesu. Alléluia. Nous ne prêchons pas les Écritures, bien-aimé, mais nous prêchons ce qui est caché derrière les Écritures. Scandale pour les païens. Niveau batombo kaka. Tobayo kaka biso. Bien aimé fungola mato kanini papa linga biso lelo. Bien aimé ozana adresse ya bien. Awa. Isaka ndiko nonde papa tindi. Pona édification na yo. Oza sou bépé spiritualité. Okabwana na batu ya mabe. Okabwana na makambu ya mabe. Po mokolo liwe kukutana kutano na nzela bien aimé. Omona papa. Po mingi bakomona nzambete. Pour Satan, tindi pe bao ya ye, pour te ba mema batu na kati na distraction. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, révélation sur les chantres. Bien-aimé déjà à savoir, bien-aimé faut koye bake banzembu ya nzambe, eza banzembu oyo eyemba maka, esika batu bazo sambela. Tango sangani na mwasu na bana na nzambe, na bana na yo, na kati na ndako bozo yembela nzambe. Topoza na bandeko na yo na baninga no bosangani frères et sœurs bozo yembela nzambe. Bien-aimé makambu oyo banzembo nzambe kota na kati na ba studio ebima na ba disque bien-aimé dans le Seigneur normalement eza makambu ya ba païen pambate biso bana nzambe to sala ba studio wana te ezali makambu ya bana na satana ezali makambu ya ba pagano bango bakota ka ba studio babimisaka banzembu na bango pe batekaka banzembu na bango alors ba chantre bana na nzambe ba kepe ba koti ba studio, ce que je dis bien ezape ma bête, mais ça dit recommandation nzamba tindi bisote. Mais ezape ma bête au côté pe studio, au sinze bobimisi po ba nzambe basa nini ba yoka. Mais lelo oyo ba zu ba koti ba studio lokola ba païen, ba bimisi ba nzembo ba koma koteka ba nzembo lokola ba païen. Ba koma bazope o manager, o producteur, o boye neti kaka ba païen. Mwana nzambe za na ndenga mabeta akuzwa pe mbogo neti frère tangi asalaka. Ah frère yana na produire yo nzembo. Maman Françoise pe papa na produire yo nzembo. Bandeke bele ba benga nga frère na produire nzembo. Ponini poto tiango à la portée de tout le monde. Po ezali ya bana na nzambe batu bayoka ngo pe na bandako ba yemba kango e sala bango bien mais lelo oyo batu bozomona oyo eza batu oyo bazana bango ya nzambe te ce sont des commerçants bato yeso betaka chikote na temple
Nango na otanga verset moko avant de continuer nazana Ésaïe chapitre 29 na kenango na verset 13 à 14. Ésaïe chapitre 29 verset 13 à 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur dit: quand ce peuple s'approche de moi, voilà, quand ce peuple s'approche de Jésus-Christ. Voilà, le Seigneur dit: quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Il m'honore de la bouche et des lèvres. Yoka. Mais son cœur est éloigné de moi. Alléluia. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte des traditions humaines. Voilà. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple, par des prodiges et des miracles. Et la sagesse de ces sages périra. Et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Bien-aimé, oyoki verset oyo. Batu oyo bazali ya Nzambete. Nzambe, ce peuple, quand il s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Bien-aimé, bayembelaka Nzambe te po bakumisa Nzambe. Je vous dis la vérité. Bango bayembelaka Nzambe, bien-aimé, po baluka mbongo. Nzoka soko kei na Matthieu. Bien-aimé, soko zi Bible non na Matthieu chapitre 10. Ok, on a verset 8, à partir de verset 8. Au moment où Jésus-Christ a tinda ba disciple naye, et pas ya ba peuple, abina bango, vous avez reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. Bien aimé, il faut faire la part des choses. Makambo nzambe, ko sangsangona makambo mokilité. Bien aimé, na mokili toki ndaka misala, nzambe albi tokolia na mutoki na biso, lokola toza na mokili. Bien aimé, ko sangisa makambo nzambe na makambo mokilité. Na mokili, yango baki à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Donc César, il était le roi à l'époque. Donc ça dit, oko sangsangona na makambo nzambe te. Na mokili toki ndaka misala, po ba futa biso, po to futa bandako, po to somba bilamba, to bomba bolumbu na biso. Nandako, po to bomba mabota na biso, po to futa baloyer. Voilà, mbongo poto somba bilamba, poto futa baloyer, momutuka, boneza mokili, ça n'a rien à voir dans Nzambe. Mais ce que ça n'a Nzambe peut ako faciliter, c'est que bazo abatuna mistate bako zoyo. Voilà, pour être okoka ko futa biloko no sa mokili, ozala exemplaire. Ba mona wana Nzambe, o vivre na fraudité, okozala muyibité. Ça n'a rien à voir na makambo Nzambe. Voilà, ce que makambo Nzambe est spirituel. Bango sko bazo makambo Nzambe ba memi yango na mokili. Voilà, ba memi yango na mokili, ba kotaka ba studio, ba bimisi ba CD, ba teki ba CD, bazo luka ba million na makambo ya Nzambe. Voilà, ba betaka ba concert payant. Nzoka mwana Nzambe bako bengso quelque part oyembi, batunde bako kanisa yo. Kote na like na ote okoma riche na makambo ya Nzambe. Koma riche na makambo ya mokili. Beleme na mokili okosomba soko oza ona musala na yo, okosomba pe ndako na yo. Okosomba pe mituka na yo. Okovanta mabota na yo kimia. Voilà. Eza na ndenga mabete. Frère Lando Pembele aki kotala biso na Bruxelles, fo mona mutuka yaki nango. Voilà. Atekaka lubomu te, akendaka musala. Faut mona garé, frère Tanguy pe bank sa garé. Frère Limi pa ya garé. Ngape nena garé bana na Nzamba. Alors te bitu ntoke na karo wa pianani. To tekaka ba CDT. Po to liaka na mitoki na biso. To singa bana Nzambe mbongo te makamba lokuta. Nzambe soka pambolu yo, et loko ya pambolu po pomba o pambole la baninga. Sono Nzambe apesi o don ya guérison pour sambele la baninga. Sono apesi o moi et loko pour sunga pe baninga. Mais eux sale makana kati na bino na kati na bato yo eza ya Nzambe te. Bateka ba album, bien-aimé, ba koma ba star. Voilà, surtout oyo, botanet net oyo Atoms. Atoms, namos ne Nadège. Ce sont des vrais païens. Botaka le lenge ya moi sinaï. Botaka lo lenge ya mwasi na ye. Lelo basinga atong akomi soki nani, ba décorer soki nani. Rien à voir na makambo Nzambe. Batu nyonso bozomona oyo bakoma allez, après mona bake ba théologie, bake tanga Nzambe. Bake bakoma ba pasteur. Donc Nzambe te mutatinda bango. Be makambo na zoloba oyo. Nzambe mutatakati na ngai. Puissance nazanango, onction nazanango. Bien aimé, nepe na yo le baboy. Nzambe mutazolo bakati nanga. Voilà. Donc, ce qu'on moni mutu, à quelle théologie, ça dit à quel tang, à quel yeko la nzamba ngwa zala nenginin. Bien aimé, est-ce que mutazaka kenda klasa tanga papa na ye?
Mais surtout, mon ananyo, mon papa na kufakala, vous mon automoloka papa, ils ont papa na yo, parce que ça ADN, alléluia, ils ont les cambo ADN, moi en zamba, moi en zamba, au côté la comportement naïe, au côté les latili naïe, au côté les vandeli naïe, au côté la lolenge naïe, lobi, waza moi en zamba, biso tanto ki na mokili, ba camarade ba vana kana makama musique, obe bakola na quartier moko, ba timona taso ba ko témoigner, ata ba sœur ngana bimana bango, ba loba taso ba ko loba. Baroui sabino que j'ai fait la nzambe bandakala. Moko na bota na ye, ayebisi mwana to bota na ye. Mwana singa tu sais que maman m'a dit, osaka no pasteur bandakala. So bandi ko teya ye, so ko bandi ko lobela ye. Docteur amona ko lelo, osaka no pasteur bandakala. Mwana nzambe, atasa muyibi, atasa na mokili. So tezo mona yoza no ya nzambe. Ela kisaka. Ti mokolo nzamba akobenga mwana na ye aya kosalela ye beme banzembo boyokaka ya bato eza ya nzambe te banzembo boyokaka bato bamiyembelaka yango mona babimisi basedi na bango apres botelaka baclip na bango ka lokola baclip ya mokili botela ndenge balataka ka lokola bamusicien mokili apres komona bango bake kosenregistre esika ya bamusike ya païen musique païenne bake basasem place oke ko protéger banzembo ya yo oke nango na sasem na Belgique bake nango na basabam na kisesa kuna suki sokoda kalezalaka suki sonika kalezalaka sonika ma sokoda okomona ba chantre de l'Éternel basa na kati ya sokoda bake ko déclarer banzembu na bango bien mais banzembu to mbakizaka banzembu na bisote nous sommes inspirés par le Saint-Esprit a peso nzembu bien aimé pour être oyembela bano yaye pour te ba ekangola bano yaye Moïse Mbiye compagnie moko boy société moko boy ya communication bane ko utiliser nzembu na ye pour na publicité apporta bango plainte ba dédommager nzoka bien aimé ndaso na zomba nzembo nanga batu boyemba banze eza banzembo nzambe banzembe le toyembaka alléluia alléluia ba chanson populaire toyembaka mutu akela ngote banzembe belé yemba maka bien aimé eza banzembo nzamba pesaka po bana pona bana na ye lelo bamo ko tekela bino banzembo bakoma ko déclarer banzembo on sait ake ko protéger banzembo na ye na soneka ake ko protéger banzembo na sasem ake ko protéger banzembo na ye na sokoda na sabam banzembo ya ye muto ko meko yemba ngo balandeli donc ce côté au Salimon dit que yembi nzembo na ye wana ya isa protéger bakolandelo fute bambom alors c'est que ça banzembo nzambe te ça banzembo na bino moko eza banzembo na bango moko nde bayembaka bine menzoka mutu nyonso il faut kumisa nzambe mutu nyonso il faut yembela nzambe nzambe azana besoin te oyembele ba voix ba Céline Dion ata na voix na yo bien-aimé bien-aimé adoration kala ezalaka pa ya Satan nzambe akelaka ye pona ayembelaka ya komisaka ye bien-aimé akomaka orgueillé yango ba bengana ye amema orgueil yango pa ya bano ya ye tala bango baza ba orgueillé tala bango mingi basimba bakisi mingi baza ba homosexuel bien-aimé bayemba bamibengaka ba star bamibengaka ke baza ba star baza ba star la star c'est Jésus-Christ. Biso toza ba simple instrument. Nzamba utilisaka biso ka pona bano ya yiba yoka tamba, ba yoka son de la trompette bazonga na maboko na ye. Mettons yozo teka nzembe. O moto so azangi mbongo, a osomba ngote, azangi salut. Voilà, bien-aimé, boulanda bato yote. Bien-aimé soke na Jean chapitre 4 verset 24. Yoka le banza bezoloba, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Abakisi. Et c'est ceux-là, les adorateurs que le Père demande. Dans la nouvelle alliance, nous sommes tous des adorateurs. Oh ma sœur aux adoratrices, mon frère aux adorateurs. Natongo la moka yembela nzambe. Avant là la sangsa liboto no bo yembela nzambe. Ko yembela nzambe ezalo comme tozo sambela deux fois. Nzamba lingaka lo yembo, nzamba lingaka lo kumu. Dieu siège au milieu des adorations. La gloire ya nzambe, bien-aimé, ko yembela ye. Tango zo yembela nzambe, azo kitisa ba mvula ya ba bénédiction zo kweya. Alléluia. Est-ce que kangama ke zo fungwa matango zo yembela
yembela nzambe. Bien aimé dans le Seigneur, yembela nzambe. Ba yembele lo nzambe te. Yo moko yembela nzambe. Yembela nzambe. Kolanda bango te, bakotaka ba studio, ba bimisi ba nzembu, ba teki ba nzembu, ba ke ko déclarer ngo na ba sabam, na ba sasem, na ba sokoda, ba déclarer ba nzembu na bango. Comment yo ke ko déclarer nzembu ya Jésus-Christ? Inspiré par le Saint-Esprit, yo ke ko déclarer yango. Donc muta oke ko protéger yango. Oza ya nzambe te. Yemba batu ba yemba nzembu wana. Tiamo na ba réseaux sociaux, loka ba tia ba réseaux sociaux. Bien aimé. Batuba yoka, batuba télécharger, batuba, et donc c'est gratuit. Alors bien dans Matthieu chapitre 10 verset 8, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Bien aimé ango Jésus-Christ aloba ki mingi bakuya akoloba na tikele koyeba binote. Bakoloba na nzambe, oh nzambe, to yembelaki yo, to kumisaki yo, to sambelaki, to teyaki. Akoloba, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité. Bien aimé, kolingate nzambia lobela yo bongo. Ah, na Matthieu chapitre 7. Laquelle on a verset 15, alobi anim. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent en vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont de loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Botala lor mbungu ba choko. Botala mama Micheline avant kutu. Mama Olangia soit akufandenge ba soit naka ba bimisa naka ba sekele. Botala ba José Ntita ba choko. Botala ba vina bango. Botala via Mike Kalambai. Botala via Moïse Mbiye. Bien aimé Bible, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Bien aimé, pourquoi okangamarana batu oyo? Pourquoi okangamarana bango? Yoka na verset 21. Yoka na verset 22. Yoka lobi, je lis au nom de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 7 verset 22. Plusieurs me diront en ces jours, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Yoka. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Nzamba koye babangote. Talaba José Nzita na ba réseaux sociaux. Akomisaka na ba fali. Akomisaka na ba misia mokili. Wakabelenga mbongo. Kabakabela bango bambong. Balingo kinde misalate. Mbongo atia choko. Mbongo bala mwasi. C'est terrible. Mutokolia na mutoki na ye. Bien aimé dans le Seigneur. Bokabwana. Na 2 Corinthiens chapitre 6, tanga yango bien aimé, Nzamba lobi boye, séparez-vous d'eux. Séparez-vous de Bana on a verset 15 qui tanango. Abi séparez-vous, dit le Seigneur. Et je vous accueillerai. Bien aimé kabwana bateau. Nzamba tini son d'église batimate. Atini biso na ba dimité, na ba baté me doté. Bien aimé, nous sommes charnels, c'est physique. Le banzambe, et bien aimé, ce ne sont pas des écritures. C'est ce qui est caché derrière les écritures. Nous sommes au temps de l'esprit. Nzambe nem toko batisa yo. Nzambe, église, bien aimé. Dieu habite en toi et non dans des bâtiments. Bien aimé, bazo ko sabino, le lo bango so bakomi ba pasteur, nzoka pasteur pesa titre teza ba don. Eza nango ba don. Mutu so ko yembela nzambe, mama te ya bana na yo, papa te ya bana na yo, bana bakoma na babar, bana bakoma bandumba, bana bakoma na via luyenge, po ba mo ya bino na luyenge. Botela ba faux pasteur bana bango nde ba vivaka. Bien aimé, bokabwana bateau baza nzambete. Bokabwana bateau. Ce que Dieu te demande, c'est la repentance. Que veut dire la repentance? Le retour vers Dieu. Alléluia. L'abandon du péché. Voilà ce que Dieu te demande. Kokamana bateau te. Péché à participation zali. Mingi boke li felo po bakanga makina bato masumo. Bako memabino na li felo. Bokabwana bango bayeko luka mbongo. Faut pe ya bango te mboka na biso Congo pasi na pasi. Ba politicien ba voleur, ba musicien basakana ba politicien pour ban dormir bino. Voilà. Ba faux pasteur pareil, ban dormir na distraction. Comme ça bango ba yibaka mbongo ba pesa bango. Botela faux pasteur Denis Lesi pasteur bomba ataka chokwa telazika boum. Yemoka lo bango. Tu sais qu'il y a des fouta te, kabila bande ko fouta. Voilà. Ba fouta bino pourquoi? Pourquoi ba ko fouta bino? Pour baza, ba on dormir peuple. Pour bino boyiba, alors faut botia bango mbongo. C'est terrible. Bien aimé, réveillez-vous. Réveillez-vous. On a attaqué sur l'esclavagisme. Cause de esclaveté. Karamana Yesu, bien aimé. Oh, Karamana Yesu. Nzambe a pambo la bino. Nzambe a bate la bino. Banguna na bino, baza ba marche bien na bino. Boza sou ba veglete. Stambolande na Yesu. Kote amana muta mokilite. Mutaza place a Yesu na bo moena yote. Que Dieu vous bénisse. Nyana lobaka. Awa tibio shakufa. Bino bo bien que papa molimo. Lelo bozangi papa molimo. Do bozana papa soute. Boke li felo. Nzoka
papa molimo, c'est Dieu lui-même. Dieu n'envoie pas des pères spirituels. Dieu envoie simplement des messagers. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous assiste, bien-aimés dans le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com.